La deuxième phase de réhabilitation de l'éclairage public sur les grandes artères de la ville de Kinshasa, lancée le 7 mai dernier par le patron de la capitale, Jean-Tini Ngobilambaka, s'est poursuit sans désemparer. Après les communes de la Gombe, Kinshasa, Kalamu, Lingwala, Ngiringiri, Kasavubu et Limete, c'est au tour de la commune de Bondalungwa de profiter de l'intense lumière procurée par les luminaires LED moins énergivores qui surplombent désormais les poteaux électriques qui longent les avenues Lubumbashi et Inga, motif de joie des natifs et habitants de cette commune. Je suis vraiment surpris de la bandale n'a pas venu mine de Péli. Parce que devant beaucoup des années, on va pas là-bas la mine de Péli raté. Les bons Dieu ont fait grâce à Tini Bisso Ngobila, à Eli Bisso 1+. Alors je demanderai encore au bon Dieu, à Baxi Soumaï les Roleka, s'il faut qu'il y ait encore au-delà, à côté de la venue, et ça se souvient bien. Kasi pesa le kumbuka ya banda pour le mettre les gars maboko doit encourager doit porter encore un plus na ba idée o ya yenango gouverneur c'est solo mo bien a bloquer biso même na ba mibi o ba lega pas aibi moto na moto et o sa masu de merci pour ma na mo ko sa Ngobila donc oza da umela mo ko Jean-Tini alwa Moïse na ngai na lo ba nini sisi ni tous les chaque moto ya banda tout le monde a lumière par rapport à ngai c'est une bonne idée que tout le monde que te fout quand même la taxe et que na mboka na biso pe ba comme gozo mbongo wana bazo et des biso quand même na côté la biso ba minda en tout cas gouverneur en tout cas merci ako bakaka na ba initiative abo autrefois tous ara victime ya ba enlèvement ya ba koyiba mituka mais les autres permettent que place quand même client télémi aux hommes quand même kazaye moko azana eloko ozo eze protéger pe biso c'est aussi une sécurité pour na biso dès que tout le monde déjà boé départ des Jésus là c'est comme bien zoya. Avec les financements de l'hôtel de ville de Kinshasa, la SNEL et d'autres partenaires privés vont poursuivre l'opération, notamment sur les avenues Kimbondo, Tsiri et Kasavubu, avec comme point de chute Kitambo Magaza. Petit à petit, la ville de Kinshasa, qui constituait une poche noire depuis des lustres par rapport à d'autres capitales africaines, s'illumine grâce à la détermination du chef de l'exécutif provincial de Kinshasa. Nazo Pesalongo, il y a un gouverneur de la ville a continué dans l'initiative via Boye et moi je pense que pour éclairer que ça mobilisation mieux et pour un peu pour atténuer crime ou ça la macabre pendant des heures tardives et c'est ça. Au bout de l'heure accueilli, alors baminda pe kufa donc totikala ne lokote bat bakoma ko longola ngo kotia ko benda basinga courant na bandako na bango donc so bo sai enquête bokomona yango na sepele ya trop ndenge likanisi oyo azui ya kotia ba minda partout na bandalunga mobimba donc tokumisiye biso bana bandal tozawana donc to sepeli vraiment ba coup de chapeau vraiment na vie na biso Jean-Tini Mbaka Ngobila donc ça biso vraiment bien baba lo bakeli Ngobila c'est loté wana ba dia ba jaloux parce que koko takaka ya Jean-Tini Ngobila bino bomona dia ba exploit et belé basala ba 5 ans na ndenge ba Kinshasa elo moya donc wala mtu monte ba 18 ans basala loté vela biso Mbaka Ngobila ba teze ya pamba tala makambo apa na bandal ba commune musupe bomona makambo ndezo salama apa bandal banzela donc ba célébrité ya bien osali ba jakani yo vela Mbaka coup de chapeau tala biso ba bandal to leli Papa Félix tala biloko tala kulune sili Ngobila minda kulune sili Péli ato tendo ko bola façon nena oyiba voilà bula butu na moto bakala nga ba bomanga ipenza mais bana mwinde pela na Kinshasa naza l'aise Ngobila Contre vents et marées, Jean-Tini Ngobilambaka met le cap vers les objectifs visant le bien-être des Kinoises et Kinois. Bituma ba bundisa papa yeso à côté là. Lumière kitoko qui ça c'est comme na kota la logo.
na quoi ici na lo Jatini Mbaka limia bopeto pepele minda epeli kitoko bandal separi minda epeli Jatini Mbaka ngobila umela partir à biloko nete comme komona boye comme ko salama donc to ko encourager à sala effort alanda batama finga wana te osoka landi batama finga wana bato finga ye ako se décourager a continuer ka boulot na ndenge zokene ndenge bano sala bege ba biloko ba minda boye soka zong sinyo so na banda lungu en tout cas to ko sepela makasi ba gouvernement baleki belé basale loko yo salité mais nzamba pambola yo abakisole belé koyoka gauche droite kendeka na musala yo bongisa Kinshasa en tout cas coup de chapeau wo on a linga ka ko remercier papa Gentini donc essayer de se moi trop vraiment na bandal vraiment to moni pende éclairage na ndenge sengeli na linga ka na remercier nzambe ya bakisa suma yele belé pour to sepela la kata ville ya Kinshasa. L'homme de la vision Bopeto n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.